Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Bandeko, bon me melangai, vidéo oyo pa ya Mike Kalambay. Ndenge bo me melakinga vidéo wana mosusu pa ya Peniel. Mike Kalambay, bo me melanga vidéo. Nazana mingi ya koloba na ye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mike Kalambay ozala papa moko super pasteur Peniel azala américain mwana mayele to nani. Vi ya bana na bino ezali anormal. Bino ba parent na moni boko utiliser bana pona makambo oya bino. Mike il fallait pas oloba oya kozongisa oya koclaircir mokeli po batu bazondimela ote. Ozana tina batu bandimela ote. Eloko yoko kosala bana no kaka bazala bie. Sala kaka ndenge na lobaki na ex na yo Peniel Kalambay. Banda kotala na YouTube na ba télévision ba parents oyoyo ba kabwani ba utilisaka bana comme escudo humain ndenge tomonaka na babitumba ba utilisaka peuple comme escudo humain ndenge bino bozosala na propre bana na bino. Koswana oyo bozoswana pona bana eza pona bana te. Soki yo Mike ozoloba pona bana me Peniel azosala pona bana te. Soki yo osali pona bana te Peniel akosala pona bana. Donc eza bongo. Soki moko azo utilize moninga na bana ou bien soki moko azo ningi utilize mususu pona bana te mais moko akozala azo utilize bino mibale pe bokoki ko utilize bana. Alors bozana souci ya bana na bino te. Mais lokola nazoloba na yo Mike Kalambay ozalaki na position ya bien. Oza pe toujours na position ya bien comme papa, comme mobali, na ndenge oreservaka, na ndenge oza koloba na ote. Makambo etali ki pasteur na église ezali likambo mosusu. Ezali likambo ya yote na bana na ex na yo. Nga nazoloba na yo comme papa. Ndenge oza papa. Ndenge bozokende boye yo moko yebi en réalité ememaka na ba danger. Ba danger wana bokoki kobomana soki bo continue boye. Pe na bana bakozala tourmenté, vexé makambo nyonso.
Mike Kalambai, yebango bien. Même ba psychologue, les plus intelligents, bespère, ya mokili oyo, ba yebaka, te soki mwano aza tourmenté, to vexé. Soko moni ba yebi, yeba eleki ya trop. Mais ba yebaka ngo, tangu mwana, azoko kisa ba 17 ans, ba 18 ans. Soko lingo mona témoignage, talaka na ba YouTube, okomona, mutatanga, asilisa pe ba classe, na ba université, azwi pe musala bien. Mais tangu asali kambo moko, oyo mutu moko, andimaki za boko salango, na kanisa, omonaka, ba psychologue soki balobaka nini, no? Na bumwana na ye, azalaki boye. Mama moko, na papa, bakabwanaki, batikaki bango mike, moko, mama soka atikali na bana, lelo apesi kotoyo, bana balali kotoyo, bamiso balali kotoyo. Papa tango azwi bana, bakei papa zalaka te, bakengelaka ye na bato mosusu, basokolaka mwana, me mwana, alingi so basokolaka ye te, akoma loba, bazotushe ye na zizi na ye. Donc, oyo makambo nazoloba omonaka ngo, eza pe na YouTube, soko beti ekobimelo kaka sikoyo, eza ebele. Alors Mike Kalambai, bana na bino, bazali na situation ya mabe. Nayebi, comme Congolais, comme Africain, oye kontaka na bino, bana nanga baliaka, balataka, bazoki na classe, ba résultat, ya bien. C'est bon, bravo. Rafael Nadal, aza mukolo, majeur, champion du monde, ya tennis. Mais papa oya ye na mama, tango kaka bakabwanaki na kimukolo, apoli 3 championnats. Soka nango ye moko alobi na ba psychologue, ndenge papa ne na mama bakabwanaki, yango moto etushaki ye. Bo comprendre non? Arataki 3 championnats, etant que aza mokolo. Alobaki bon, na comprendre. Bolingani te, problème eza te, boza ba parananga. Mais tango azobeta tennis, azomona ngo kaka. Tango goya asali sambla, aza bien. Mais tango a gagné te, wana ekomi makambo. Yaba millions de dollars. Entraîneur, na ba marque, o basala la publicité, be sponsor, bagolinga bayeba, les Camerounais zoleka, conditions physiques aux amakasi, nyons aux amakasi, mais les Camerounais, allez ba psychologue, mais côté Moutou, Raphaël Nadal, azalaki bien te, atasalaki sambla, azala bien, sokarango andimaki. Andemi azuba thérapie aiko gagné. Pour comprendre. Mais ye aza millionnaire, milliardaire. Mais Mike Kalambai, yayo bana, ba ameke. Bozo basé na bilamba. C'est normal. Awa na ba Congolais, banana botama. Tina koma mukolo. Même ndenge na kokende boy, quelque part. Tangu na okoma kuna, mutakolo bagaka na koyoka. Ngabana bakolaka bien. Bazolia bien. Balataka bien. Na classe bazokende. Et moi nanga azu le 3e. C'est bon. C'est bon. Biso pe tokola na bato bazoba le 3e. Toyebi ndenge kendeki. Yango wana Mike Kalambai zonga na position ozalaki koloba rien. Batu fo baloba bako condamné yo. Awo lobi
kota na internet beta kombo na yo bavideo ezolobelo kaka mabe ebakisami kolobelo mabe. Donc soko lobaki na yo te oza na avantage. Pa na nga okokosala oyo olingi ou bien ozwi bana libela ou bien otikeli mama na bango bana libela. Kobanga no te ke oyo bakokozwa problème bakokoma na bapota bakozoka bakokufa mpo mama na bango alalaka te na ndako atikaka boye. Kobanga te mpo oyo bozosala eza place zwa bana pesa bapeniel loba zala na bango tokutana na biso te. Soki oza na besoin mbongo ebanda oleka na compte moto akotindelo boye nga na yo ni kosolola nga na bana ni kosolola otyango panda 5 ans. Soki bana bakolingo balingi yo soki bakoyina yo bayini yo yo obali mwasi mosusu obanda obota. Nakanisa bana ata bakokola na bamadofolo ndenge ozoloba me bana bakozala bisika moko bakomesana deja na mama oyo alalaka na ndako te bakozwa enlire wana. Alors bana baza bato ata baza banyama te ata kutu bazalaki banyama balingaki kaka basan sortir lokola baza bato ntango bakokola après 5 ans wana ntango mpe bazozala na mama na bango bakokoma komitonga bango moko. Bien sûr bakobima ndenge yo olingi te mais soki mpe bozosala baguerre bakobima kaka ndenge yo olingi te. Kokanisa te soki babimi badiplome ndenge yo ozolinga basilisa classe bakomi mikolo balataka bien mpa na yo moni bien. Non eza bongo te. Yo moko kota sur internet tala bana oyo batanga na batene de la Gombe batanga na bekole ebele bakoma kosilikila biso na poto awa. O bino botanga na balaiki bino bana babola poto eza mabe esangisi biso na bino. Ah poto eza bien te bato lokola bino papa robo il fallait kozala kuna ero yo ozoteka makemba ubi okomi mokati mbila me poto esangisa biso omonde balobaka nga papa robo ndenge omona nga boye nanu nazongisa réponse te parce que epesa nga mawa mpo basali bakomaki oyo papa na bango alingaki basilisa baklasse me bakoki kokoma koleka papa na bango te. Ale bakanisi poto esangisi biso nzoka poto esangisi moto te. En plus na poto biso bazoba moto banda kobeta libanga bana mayele bakotanga me tomema ngambo poto esangisi biso bana mayele bana bato mbongo na biso bazoba bana babola bozomona. Alors Mike Kalambai soko lingi bana na yo babando swana te mokolo mosusu na mwana pasteur lite ya kanda to lite ya pete bana no bakoma oloba papa na biso alaki Mike Kalambai ye motei monene oya bino lite ya kanda moto bavantir makambo boye. Tala lelo planète Mars esangisa biso bino efale bovanda na planète Terre keba bana no bakokoma koloba bongo. Entre-temps bana lite ya kanda bango bakobima bien parce que bakoleka papa na bango lite ya kanda neti nga na l'équipe papa na nga. Donc ndenge azalaki ndenge nga nakolaki nga naleki ye ye azalaki na voiture te nga nalaki na voiture nasombi wa te. Donc bongo ye asombaki lupango te nga nasombi lupango donc nga naleki ye même ndako yango eza mabe nga naleki ye naleki papa na nga akozala fier na nga naleki ye. Ndenge moko mwana lite ya kanda soki aleki lite ya kanda esili mwana na akozala fier famille ne ekozala fier mokili boseka bango me baza fier bakoki ya yo Mike Kalambai
keba mwana no okomona bango na prison okomona bango na télévision no elamba orange soki bo continuer boye yo moko lobi pe tomonaka toyokaka Peniel abando yiba etant que mineur donc mwana na yo bana na yo babotami kaka na pasteur te babotami na balado muyibi fakwa angbalima yo moko lobi akosaka tozomona pe makambo asali ya somo alors bana no babotami na mama ya soni sikoyo yo papa yo pe kote banzele osakani te ezali fierité ya Congo ya mibali ya Congo me mibali nyonso te bamonaka bakumisa bango azwaka basi ebele même nga papa robo nalobaka nasangisa nzoto ya trop me nazwa basi ebele te nzoto nde nasangisa ya trop donc na mwasi moko soka kokoka tokosala ne yango kitoko tina suka ye nde mutu akolemba nga nalembaka te bon na banda kolemba te me yo oyebani basi ebele epuis ozali nani pasteur nga papa robo nazali mutarando donc toza différent yango wana Mike Kalambai oyo ezolinga bana no bazala bakozala te na mokuse soki bokei boye loba miracle me na prière na yo te na prière pe ya Peniel te na prière ya bana bango moko na volonté ya Nzambe Mike Kalambai modèle ozongisi réponse osali mabe Peniel azwi yo botie difficulté na bana oya bino alors bosala makasi boluka solution mosusu surtout bolibere bana moko atika na bana pe bokata relation eza nango problème te parce que soki siko ozoka pasi ntango ozozala na bana ye mpe azoka pasi bozoswana ntango bozokabula bana alors ezaka ndenge moko soki otiki no komona bana otikeli ye ni kosolola na bana ni na ye alors okosouffrir kaka mais okosouffrir différent bana bakozala na direction moko na mama na bango ndenge azali mama ya soni mpo wana aza mama soni soki nga nabotami na ye nakoloba aza mama ya soni nga mpe nabotama na mama nabengaki mpe mama soni donc nayebi alors ndenge eza boye Mike Kalambai yo ndenge oza boye tika bana pana ye ou bien zwa bango libela mes relations bokati kata ngai ko nakabwana pe nga bana ntango batikalaki moko akomi na 18 mosusu aki moke mbala liboso bamona nga naloba na bango bien soki baye bakoloba na nga kaka likambo na bango likambo ya moto mosusu baloba te ni komba moto mosusu soki basala erreur bamitungisa te soki nga na pie réponse te si nabosani makambo mosusu ou bien nabosani te me nakati makambo en plus naloba na bango soki olingi okutana na nga to olingi osenga eloko okokobenga heure nyonso me nga nakoyaka kozwa bino te kotalaka bino te me nde soki bino bolingi obengi nga naye nazwi place boye na voiture tokei bana basala bongo 2 fois lelo oyo bayambaka te bayaka pe te alors mpa na nga namoni nini lokola bakomi bamagere bakoli yasa nini namoni bon basi bakoli nga mpe na age na bango nakolaki donc esili soki bakoya baye soki bakoya te baza na vi na bango meme nga nalingi bango ndenge nini me bango baa na vi na bango eza bongo mpo bamona pe te balotaka mpe bandoto teke lokola basali
au moins plus de 5 ans, soki 5 ans, tout le monde en a raté. Que tant mososo baki maranga, pour même na ba Facebook, ba monde en a raté. Na kesu pas avocat, na lobby légalement, salelanga ba papier na l'état, bana oyanga, ba longwe bana nanga. Na boye na lingara bango bazaka bana, mais légalement ba longwe bana nanga. Donc, soki mutu azopek sa bango, bakuta nanga. Alors, akomona avocat akotinda ba papier légalement papa robo azani na banate. Omoni. Donc légalement na banate. Même na zwi likambo bakobengilanga mwana moko te. Soki pe na kufi mwana moko pita koya parce que naza na banate. Omoni. Mais na sala kango teke po na lingi bango te. Mais non, nazolanda code de la route. Nga vie nanga ezenga ya bango eze bango. C'est ça la vie. Mike Kalambai kokosa na liboma te. Kokosa na liboma te ke vi ya bana wana ndenge bakozala na veni yo okoranjango na mwasi obokabwana. Non, mwasi nyonso na mokili mobali nyonso sobokabwani esili. Bana vie kokende ndenge mama lingite ndenge pe papa lingite. Ndenge mokili ekomema bango na bango moko na nzambe eza bongo. Un point intérêt. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.